Bonsoir, bonsoir, Nabatounou Sobalandaka, Maman Doris Lema, la personnalité fou monagaz. Merci la confiance et fidélité, amour. Na patience au Bozarana ou à Rosela. Ba émission Maman Doris Lema. Maman Doris Lema, Nabino, les lois encore une fois pour nous reparler sur Liwa et Maman Nabiso Kapi. Donc, local actualité Zawana. Si s'agit de Koloba, Fora Koloba. Donc, tu as un choix à Kosala. Choix exact. Donc, photo à Toya Koloba. Donc, Likamboya, Liwa, Maman Abso Kapi, ça la passe. Je pense que le corps est bimi. Il y a un moment où Maman Doris Lema a encore un platonné pour la deuxième fois. Il y a sous Kapi pour nous sur Liwa, il y a Maman Abso Kapi. Likambo et Sali passe Makasi. Ceux qui te koloba lelo, te kolobaka, arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie. Donc, il y a un te kolobela lelo. Ba Maman Abiso, ba chroniqueuse, ba chroniqueur. Batu nyonso bosa l'émission na pesi bino mbote nzambe na nga bomba bino apambola bino na ye koloba kaka moke pona tina eliwa ya mama na biso Kapi mwasi ya frère na biso Matu Samuel liboso na lobaki na likambo ezali tension mais lelo nazo bela tension te nazo bela hypocrisie omoni mama na biso lelo aza suna bo mo etati biso tomoni bato ebele basali ba analyse na bango. Moi, je dis bravo aux chroniqueuses, bravo aux chroniqueurs. Batu nyonso basaki be émission na bango nzambe nanga pambola bino po balobi ke musalo tozo sala oya média en ligne. Musala ki journaliste ezo kipete ke fo ya nazwa part ou nazwa nini teza mutu na mutu oya ko sala analyse na ye. Soki nzamba pusio na bo sala analyse ndenge ba pusio sala analyse. Analyse moko eza la condamnation te sur ces points, analyse moko eza la mabete na problème ya liwa ya mama la biso Kapi. Mutu na mutu aza na façon ya ko réaliser ba problème. Donc epesi pasi epesi mawa comment na mama la biso kufi trop jeune. Nga jour wana na manda ko loba na yeba ki même pas âge na ye, mais le loba bi mama la biso kufi na âge ya 38 ans, ça fait mal. A koufi na fleur d'âge. A komi même pas na 40 ans. Maman, yom to fandi so talangai. Matu Samuel, aza muto yo frère na biso, to jige ete. So ito lobi batum so babi ke frère na biso yembe la biso nzembo bien. Frère na biso yembe so nzembo nzambe. C'est un homme de Dieu, to boite. Mais ce qui est arrivé 3 fois c'est beaucoup. Yango to ko zonga to bi pourquoi l'hypocrisie? Pourquoi arrêtons? To tika osa hypocrisie. Omoni lelo batu bamoni lelo famille mama Kapi ekufeli papa na biso Matu azolela batu babi papa na biso Matu azolela pasi na motema bino boyebi pasi ezo sa frère Matu na minute fallait te consoler ye menga na yeko yebisa bino lelo batu nyonso basali émission mutu moko azokisi frère Matu Samuel kati ya motema zate. Au contraire, bandeko wana nyonso basali ba émission pour la frère Matu Samuel. Moi je dirais aujourd'hui, ba eko interpeller frère Matu Samuel, ça batu mo ba lingi frère Matu, yango ba telemi na problème ya frère Matu Samuel. Pour ce batiki frère Matu Samuel là koufeli moi ça liboso, moi ça mi balé, moi ça mi sat. Allez batu nyonso babi non. Hein? Donc croiser nos bras, donc bazan likambaro lobate, total frère Matu Samuel, totika endengwana atambu sa vie na ye. Vraiment maman. Ni kamunyo sotango yaka ata na ba famille ata na quartier ata wapi batu balobaka kaka yango avana continuer mission nanga Pascal Image oazwaka mama Doris Bilili kitoko balancer les biso na ba image oyo total bongo tozonga na plateau na biso. Il y a des choses où ça les sirènes ba contrat on ça les maranango donc le limite peut se succès mais moi je ne suis au bal il faut accepter tout le récupérer mon lit mon âme soit après 10 ans. Après 15 ans, et ça les marins en Europe.
Suspecté et le comment ils ont réel il y a makambo yo tozoloba. Aujourd'hui il y a beaucoup de musiciens chrétiens bayebani na mokili yo na senango Satan azo régner na église na non toza batu oyo tozo travailler na maison production côté ya Greco musique. Bon là nayoka ki douleur tant basengi sacrifice ya niveau ya makela wana ba obligé ngai. Merci encore une fois nasi botali ba image na biso la balancer bino pour poto comprendre mokili ezo kende wapi mama tozwa mokili te na ba sentiment otoza nango lelo mutu mususu asimi micro na elle veut se faire voir maman liwa eza séparation ya bato o ba mona na kali susuti. Il faut pas faire l'hypocrisie na likambo ya frère Matou Samuel. Bato bazolo ba frère Matou Samuel bazolo baté pour ba blesser frère Nabiso Matou Samuel. Bato bazolo kotia ko loba za sorcier, c'est la façon ya relaxer frère Nabiso toza na kanda na tozo interpeller cette fois-ci tellement Lukanzambe dans les bons. Hein? Tomoni ba papa na biso auti koloba wana tomoni tolandi papa na biso auti koloba bike tangu nga na kendaki pona na babengi senga na nini na maison d'enregistrement moko fallait supporter banzembo na ye habita wa na maison wana ba ebisi ba condition na bango il faut appeler sa makila maman to ça l'attention tous les hommes qui chantent baza ba homme de Dieu te batu nyonso baza batu nzambe te tolobi te frère na biso Matou Samuel za mutu nzambe te mais bango moko bazo témoigner siko biso to kosala nini. Arrêtons l'hypocrisie. Ba papa na biso la tolandi bango balobi pe bien que Matou Samuel première fois deuxième fois troisième fois mama yo lingi baloba te yo za nani papa yo lingi baloba te yo za nani babi mama Doris Lema fumu na gaz mutazoloba. Papa Matou Samuel, mutumura boyete, aza frère Nabiso, batu nyonso bazolo ba c'est tout à fait normal, bazo interpeller frère Nabiso à Téléma. Cette fois-ci, alors cette fois-ci ou jamais. À Téléma, lukelongi na nzambe na solo po, quatrième akoya. Est-ce que si nos frère Matou Samuel ta bazo ba ko bala lisuta ko bala lisusute. Mutu sora botami mama boyebi, mwana bébé sora botami. Azara pona yo tanga botami sika tanga za na zemi pardon. Tango bimi libanda batu mwana wana koma mwana mutu nyonso to mwana rango mwana quartier so rasala très impoli bako corriger na balabala na Congo to mwana kiango le msupi ba parani ba kolobelo eloko te hein na landi le ba frère bande ko ya frère Matou pardon ya mama Kapi nde ba pesi explication na bango naza pour bango te mais toujours kaka parti moko ya mutu to Matou Samuel azolela Matou Samuel azoka pasi combien de fois Matou Samuel ayoka pasi pe combien de fois Matou Samuel akobala puisque lelo tozolo ya mama na biso Kapi to lobela ka mama na biso Titi mama na mususu to yebite Matou Samuel na mwasi libosaki na pasi azaki na pasi mwasi liboso akufi Matou Samuel aleli pasi na mutema umelite Matou Samuel abali mwasi mibale pasi na mutema elongwaki azwi bolingo nyonso azaki nango na mwasi liboso apesi na mama Titi abosani mwasi liboso mwasi ya mibala kufi mama Titi aye kozwa mama Kapi tomonaki soki bazana mama Kapi donc bolingo wana ya suka te mais mama Kapi akufi papa na biso Matou Samuel akozwa mwasi mususu. Arrêtons l'hypocrisie. Omoni famille wana ba père de mwana na bango soki na koyisa bino lelo bazana pasi mutu ko remplacer bango mwana bango azate mutu nyonso na libota soka père de ndeko no père de maman père de papa mutu ko remplacer papa na oto ndeko no azate mais mobali asa capable ya ko bala ta 10 fois bango mo pasteur bazolo bana soko kufeli mwasi ozana droit ya ko bala. Arrêtons l'hypocrisie. To sala musala na biso na malamu to juger mutu te to juger ba chroniqueuse te o ba sali boy tout ça c'est pour interpeller notre frère Matou Samuel ayeba ke atambola siko dans les bons ngana obetela mele solomo mukuse biso mama moka benga kinga abi mama Doris nalandaki analyse na o ya Matou Samuel
mais eloko kaka namoni pasi bato bazoyi baliwa lisusu te bakoma omona eza normal oyo asi akei oyo atikali to protege ye oyo akei mama tosala attention abinga nayebi sere nanga moko azalaki munene bino boyebi nasi bato bayebi sola nzoto solo ozomona ozoka mutu moko abimisaka sola nzoto abi sere nanga wana aza kobimisa sola nzoto epuis place azolia on dirait nayebi te soki ngulu mutu azolia sere nanga wana aza kobimisa sola nzoto me ye moko soko tuni ye eske ozoyebake nzoto nezwi masolo puise biso basi foto tunaka malobi tenga aza solo te ote biso ozoyoko solo asomba baparfum pompa te okake kaka solo munene koya kolia nzoka nde munene wana ezalaki ya baesprit mabe ntango tokoteli yango na mabonde te okoyebake bakotisaki molimo moko azokoma solo me moto azoyeba te ka azokoma solo mama tobosana te ke mokili oyo il ya la sorcellerie tolobi te ke frère na biso matusa mwana aza na sorcellerie mais tolobi bien ke il faut atelema yango ozomona bato nyonso batomboki bato nyonso batomboki mpo bacomprendre phénomène wana te tala oyo ebimi lelo bamosusu balobi tolandi bandeko ne babili gorodo azalaki na ndako akangi mama na biso kapi na libumu frère mato ekoboma akangi na liputa soki mpe ndenge nini tala biloko ezobima mais biso toyei kotia frère na biso mosapi na misu te mais na ka na ye il faut baloba vouloir ou pas mutu moko ya kopekisa te oyo te bo encadre siko frère matu ebongo mama akufeli mwana na ye mama akufeli mwana na ye ndenge ka nayebisa bino na ebandeli soki oboti mwana frère matu samuel aza star aza mpona mutu nyonso akomi mutu ya mutu nyonso donc mutu moko akoki koloba te ke yo loba boye yo koloba boye te frère Matou Samuel il faut asibir oyo ezosibir sikoyo puisque eke mabe basi misatu eke mabe quel que soit à la innocence il faut supporter ngai na oyebisa bino likambo moko lisusu mama moko akufelaka bana na ye akolisa ye bana kitoko bana kitoko bazokola bana bakoma mama mibimba na basere na biso mpe bazalaki mpona koloba bato bayebi lisolo nazobeta oyo bazali na quartier na nga bayebi mama wana akolisa bana kitoko wana naopesa bana quartier na nga nyonso mbote place bozwami donc bana bakoli kitoko bamosusu basalaka na babanke bazwi baposta malonga mais moment wana mama komi kosakrifie bana na bango na papa bazalaki ensemble bana bakomi kokufa quartier komi mwana liboso akufi ya mibale akufi ya misatu quartier bayaki balobi te mama modele ozomemela biso na quartier tomoni ke okomi kolekisa quatrième ntango akufaki bamama basali nini tula mwisi ya zaza batiki ebembe na kati ya ndako loko ekufelaki na ndako bango bakimi na quartier bakokaka solo ezobima libanda babi yango solo ya nini ndako efungamaka su te bapapa bakenda wapi baye kobenga mbila buki mpo bamona mutu akufai na kati ya ndako yango tongo talisa bino ke mutu soki aza na kati ya libumu aza ya yo surtout bango baza star ozomona na miso ya bato likambo bongo ntango oyela yo media nyonso fe simba eloba na ndenge elingi koloba. Tout ça c'est pour interpeller notre frère Matou Samuel atelema aluka nzambe na malamu nde tolobaki mpona kotala vie ya frère na biso Matou Samuel abanda kotambola mpe na mwa mabungi ebele puise mama na biso mpe toyebi te na ndako azalaki ndeni peut-être elle souffrait tala sikoyo nde balobi wana mama na hôpital azobela akomi na ba 170 kilos alors que mama wana azolia te po depuis azobela azoyeba lisusu te azolia te mais akomi na 170 kilos mutu aliaka te munene yeba azotuna alobi nazoyeba te munene soki ya koloka ngai nazolia te nazoyeba te soki nazotika bino est-ce que mama ya mutu wana ntango azoyoka bandeko ne ntango bazoyoka bozolingaka bandeko wana nde sikoyo na ministre obaba te tobondelaka frère Matou Samuel non Matou Samuel ayebi ke batu tu oyo basalele baémission soki aza mosali ya nzambe ya solo à comprendre que tous ceux qui sont fait des émissions baza bato balingaka ye basali ba émission na bango pour la koyebisa ye que frère Matou Mbaloyo toyoka ya 4e te il faut luka nzambe dans les bons likambo esali pasi bana na nzambe nyonso bayoki pasi
ata bato tolobaka bato tokoma kokabwana lelo bato ya nzambe te biso so nzambe mutasala e biso bato nyonso baza choqué na likambo mais bino bolingi toujours to protéger omoni aza mosali na nzambe omoni ayembaka banzembo ya nzambe bomoni asalaka boye Jésus ku dans le temple ntango akotaka kuti bato atekala biloko na ndako ya papa na silikaki apanzi bato po comprenez que awa eza place à marché te awa boko koteka biloko te mais pourquoi pas biso bato ya mokili en tout cas esali pasi likama mama ya mwasi ya frère na biso Matu Samuel nzambe azwa lokumu na nyonso eleki mais nzambe ameka ko protéger famille wana asunga bango apesa bango kimia kati ya libota na bango mpo babungisi po frère Matu Samuel pa pesa kimia mais frère Matu Samuel lobi arobala lisusu arobosa na bolingo kapi akokende kolinga mwasi mosusu. En tout cas pesi mawa biso toza toujours wana tokoya so pona likama mama kapite mais plutôt tokolanda bango ti na dernière des mères na ye place barotia mama kapite kozanga kolakisa bino bililité mais en tout cas bandeko na ngai ya basi pe ya mibali o bolandaka mama Doris Lema tosala hypocrisie soko bungisi mama soko bungisi papa soko bungisi ndeko eloko wane kolongwa te oyebi ke ndeko na ngai azalaki kombo na ye mama Doris kingandi kombo na ezalaki Jacques ndeko na ngai kombo na ezalaki Thomas papa na ngai kombo na ezalaki kingandi biso moko toyebi papa eleki na ngai kombo na ezalaki Timothée obosanaka yango te mobali soki abali mwasi bolingo azalaki nango na o wana kepesa na o wana po akoloba te ke ndambo ekendaki mpo moto wana akendaki na cimetière aopesa bolingo kaka ndenge moko donc tosala tension na kobungisa ndeko bafamille na bozomona bango wana baza na pasi azalaki nde moto bandeki kosunga bango et puis akufi très tôt na fleur d'âge ya moke oyo mama kapi atiki biso donc nayebi te eloko nini nakoloba mpo na sikoyo mais epesi kaka mawa epesi pasi en tout cas nayaki kaka mpo naloba mwa moke na place wana ke tosala hypocrisie te toza bato toyeba pasi ya baninga toyeba eloko ezwi baninga eloko eswi baninga mpo ntango bango mo basali na nzambe babi bamaison mabe ezalaka tobi te papa na biso Mato akenda kuna me papa wana azoba bien ke basali ya nzambe ebele bayembi ya nzambe ebele baza kasi na bamaison wana alobi yango c'est pas par hasard alobi yango po alobi bien ke ndeko na biso oyo akufa atika biso mpe ya son âme Guilhem Mizwa oyo atika biso ye pa azalaki na maison wana donc tosala vraiment attention bandeko na nga liloba nzambe baboyaka yango te mais il faut oyeba place nini okotia makolo place nini okosambela et puis yo moko nano oza maître ya vie na yo tobi maître ya vie na yo na ndenge ya mokili mais tobi ke maître ya souffle de vie eza nzambe mais yo moko oza maître otambusa vie na yo oyeba place na otia makolo senge pa ya nzambe soki yo moko omoni ke ozomona clair te senga nzambe adirige bomoi na yo po oyeba oya malamu na oya mabe ngai nakoma osenga na nzambe adirige bomoi na ngai po mutu mabe ayebanaka ta kozala mobali no aza mutu mabe ndeko no kozala mabe pa na yo donc mama na yo papa no kozala mabe pa na yo nde napesi bino exemple ya mapa ona mama bazolia bana na bango ndeko no kozala sorcière papa no to mama na yo mais yo moko yeba ozotambola na nani. En tout cas nayebi kaka napesa félicitation vraiment merci na bato nyonso bazwaki temps na bango base sacrifiaki corps et âme mpo na kosola mpo na problème ya mama na biso kapi nzambe apambola bino donc nasi mama Doris lelo na koloba vraiment mingi te naye koloba kaka ke totika hypocrisie mpo vie ya motu soki ekatani esili tokomona ye lisusu te basakanaka na liwa te laissons les gens libres ya kosala baanalyse na bango toyaka te ke yo lobi boye pourquoi po frère na biso mosala ya nzambe mama biso kapi nde moto ya masumu totika biloko wana totika nzambe ye moko atambusa biso. Mama Doris Lema na bino je pense que leo nazali na mingi ya koloba te nalingaki kaka nalakisa bino baépreuve mpo bomona ke non na monde oyo sorcellerie mpe ezali bato bazoyembela nzambe na solo baza oyo mpe bazoyembela nzambe na solo te bazali bolanda baimage ya mama kapi bolanda batémoignage ya bandeko ne bolanda oyo nyonso balobi nde bokocomprendre ke vie eza ndenge nini mais totraite frère Matu Samuel mabe te mais frère na biso mabe kaka tomoni ke balobi mpe ndeko na bango azobela frère azoloba te na babasi nyonso babelaka frère alobaka kaka te alobaka na dernière minute ndeko azokenda kokufa. Donc tela makambo ezolobama mpona frère fa telema bato nyonso basaleli oyo baémission frère soki frère Matu Samuel ozolanda nga
tout le monde va saluer émission pour na yo balingaka yo balbina onde tellement lukendo ka nzambe na solo soki ça qui tsuli soki ça eloko nino ezo kanga yo elinko tika yo te tellement siko oluka nzambe na solo po pesa kime na kasi na libota na yo po quatrième femme to ebite soka rozala nani soki to ebite soka rozwa nani mais eloko pe to senga yo zwa temps na yo zwana nutango fana bana na yo po ozozwa tante mosai na nzabi pa koza na posa nzoto mingi te po eloko ebalisa biso mingi za mingi posa nzoto lingi boza na mwasi pembeni mais zwa tana yo fanda na okolisa na bana wana zwa penda tana obungisa batuna image ya frère Matou Samuel bongo ya koluka kobala sima. En tout cas pour na lelo je crois que na suki wana ba maman no sur la first class bobo santé le 18 mars balobi kuna nde makambo babi soirée ya ba boss soirée ka moko tozaka nango wana na kati ya South London. Donc merci na MBC Bazabakana moi c'est à mon général John Kimbambu balobi Hercule banvoa tu balobi nikolata ba blouson kitoko ya ka pa Hercule banvoa tu na famille na ngamo na pesi bino mbote balobi Gisèle Tati mère double musenzi na Versace moi c'est ya J Chloina nazomona wana ba diva balobi ba diva Westwood moi c'est mbongo babi ya Gimvoa mayoka kombo babi Gimvoa donc place mbongo e fan de laka babi alema babi père de 5 enfants mikolo bo mesana nango ezande ndengwana babi Pascal Image wa fimanga bilili kitoko sans oublier babi moi sur alatisi mama Doris Lema babi ba mama Congo bolinginga penza babi mama na biso Marie José merci encore na elambo latisi nga e uti a partir Congo babi nazolata mikolo bilamba na ya Congo la ndebo babi mama Doris mikolo tozo tindelo bilamba Congo lata babi mamita bio obi pe mama Doris zongela ka basuki na mikolo za ngo eso bongiso makasi mingi yango na zongeli en tout cas merci beaucoup bye bye.